Il y a tout le gouverneur de la ville. Cette différence entre DG et DGRK parce que tu fout à la taxe, on va foutre là, tu es battu. Bon, et Sengeli Bakinoa Baye Bake, DGRK na DGI, Bazali, ba régie, on va mobiliser Kambongo pour Mboka et Zoa, ba moyen, il y a pour se développer. Mais différence entre les deux, Ezali, DGI et mobiliser Kaba impôt pour le gouvernement central, kasi DGRK a mobilisé Kaba Mbongo, ba impôt na ba taxe pour le gouvernement provincial. Naningi naturellement le gouverneur de la ville de Kinshasa, oui, M. Gentili Ngobila. Est-ce que c'est important na biso to futa taxe à l'État? Ko futa impôt to taxe ba kinoa, il faut baïba, ils ont une importance moko ya mutuya. Parce que mbongo ba kinoa ba futaka yango ezali ko permettre gouvernement central, gouvernement provincial, oyo ekangami na son excellence monsieur le gouverneur Gentili Ngobila ezwa makoki yako sala ba projet oyo ezali na programme na ye. Nous sommes monsieur le gouverneur de province. Bon, la population tout à DGRK et Kendaka. Kasi musala nango ezali justement pour le gouvernement ezwa mbongo oyo ako implémenter ba projet et puis ako sala que ba politique publique. Ouais. Et Salama, Banzela, ya ville, et Bongama, ba marché, Yassika, Batonga, et ba école Yassika, hein, et Tonga, et puis ba moyen de transport, hein, Batonga, et important c'est justement Yakufuta, et ils allaient vraiment makasi. Ba Kinoa, ba Sengeli, ba intérioriser que il faut ba futa, ba impôt na ba taxe. Pour Mboka na bango engenga. Mbongo yango oyo biso tozali kosala na niveau ya ville province de Kinshasa. Ezali kosala musala nini tangela pe biso ba misala yango. Mais depuis son excellence Gentili Ngobila azali gouverneur, ba misala ya mutuya et salami. Ouais. Projet ya munene oyo biso tozali ko vivre sikoyo ezali Kinshasa bopeto. Grâce à un projet, on a Kinshasa Bopeto, au Moni Kinshasa est comme transformé. Et à part Kinshasa Bopeto, avenue Elengesa et Salami na Misolo, oyo bakinois, zana bakinois, bazaki futa. Avenue ya munene oyo kouta Lemba ti Ngaba et pour relier ba commune ebele. Ezali ba projet oyo ezali ko salama na bambongo oyo bakinois zana bakinois bazali ko futa. DGRK, tu fous ta impôt ou taxe. Et puis, vous pouvez savoir la différence entre impôt et taxe. En ce qui concerne maintenant la taxe est belé. Ce que tu as une nomenclature, il y a la taxe, comme on a la taxe, est belé. Mais parmi les taxes, il y a par exemple les taxes à consommation. Taxes à consommation, on a les bateaux qui produits de consommation. Net il y a brassicole, bateau qui bière. Bateau basala kaba ciment. Donc bango ba futa ka taxe ya consommation pour permettre au gouvernement provincial ezwa makoki ya kotonga vie. Ba impôt oyo bakinois na bakinois, il faut ba futa eza misato. D'abord, impôt foncier oyo eza mpako ya mabele. Cela veut dire quoi? Mutu nyonso oyo aza na ndako, aza na parcelle. Portion ya mabele na yoana, il faut foutre la yango mpaka. Et puis, ils ont un impôt sur le revenu locatif, na retenu locatif. Moto a foutu la kandako, il faut appeler ça ville de Kinshasa 20% ya montant ya loyer na ye. Et puis, owana ils ont retenu locatif. Mais moto oyo pe azana ndako. Bato ba foutu la kaipa na ye, il faut pe afuta après sa ville pourcentage na mbongo oyazwa. Bon impôt ya mutuka, hein? Impôt ya mutuka ezali parce que l'État a pesi bino banzela. Yoza na mutuka otambolaka na nzela wana, il faut ofuta mpaka parce que l'État il faut zwa mbongo po abongisa nzela.
donc oyo bakuti babengaka donc impôt sur le véhicule et puis bavignette omonaka DGRK na ministère provincial ya transport bakutisaka bamituka bavignette mbongo wana ezali kopermettre na gouvernement provincial ebongisa banzela ebongisa baparking ainsi de suite.